Mais le 25 décembre, on va comprendre. Biso martyr au bout, on te met au tini kaka martyr. Au moni jeune wana bandel wana. Ayembi na mo paradoxe ça dit plein mo ko yemba te. Nani pigeon? Yena commissaire libanki. Pardon? Jeune garçon la bandel. Ya da pigeon te makoma libanki. Oui, au ça dit plein mais o ko yemba te manque de visibilité. Yemba pesa ba mise chance. Liboma wada. Wada bo mangai. O moni bujo. Alegira mama langai dalinga waje koleka mama langa pardon dalinga waje koleka mama langai dalinga waje koleka nzambe apoy waje za nzambe pa langa oh papa nzambe la waje oh waje za sali langa nyoso wata liboso nzambe na sima pa langa ata ofingiye okoluka okosenga ye pardon alukola nini mbongo azana ngo boti azana ngo awasenga mafuta to nini donc bona stade wata rotsango ba pina après to tsindiki yango pas histoire ngo te biso muto akufa te biso bato zo ba choc pardon biso muto akufa te mais bazo ba choc parce que choc na français le plat militaire kaka na français film aussi batala ngo ya rambo film aussi batala ngo ya rambo akufa na pongi sambela na kanda makasi arrête Adebayo elora sika pa mupandisango ya mboka oyo yokanga héritier watana biso atondi stade nga na koma PD taka na bota bébé na nga berino mais na koma PD pour na wata so atondi stade kanga imagine non elongi na ngai soki wata atondi stade nga na koma PD la pulga Cosa Nostra mon leader avec tous les respects pigeon na bika mokiome bi pigeon pigeon d'ailleurs kanga qui est ozana na poche ngana na parler soki bozalaki na ngombe mabino na parler na sabino ngana na pigeon na kanga qui est déjà elora osa les ates. Et puis tout le monde a passé le route à l'Iaki. Pour ta rabane matin moula et moko. Et nous coutume dans la ouest mon soin sur son faut ça passer faut ça la doux faut ça la paix. Babé ngana anglais bouquet total la catch. Film aussi batala ngo ya rambo. Na bien. Biso Wata balobi so za jeune faut ça Wata ne leader ba jeune. Wata ne gilelo. Yango ya sombi babia o kabela. Biso eza côté biso au continent ba station Total au sombi billet na yo. Biso ko sala te ke au sombi ko imoko ba pesi o di billet non. Biso eza bongo te be te ko sombi anja soki onja moko ba pesi o di billet non. Biso za ko somba. Wata ko c'était sa vérité na lingi. Samba monene be sengo mesamo la ya. Pour toi c'est mon lili baleza mozina la genelunga. Kaselo comme côté koki. Okabalanga la ya. O wana mususu betia mbula na auteki prison. Avant on a kaza ba prison kuna nyo kama sema mama be a violer bana na ndenga ba mikili kuna ale azu problème on bo ale ba cotiser prison. Tant on qui ça. Oh auteki prison wa zeki na prison na France wana. Manike awa, comment le président sa manike azana. On a PD. Pardon? On a PD. On a PD au dia la 23 mois luka moi temazana nzala. 2 jours on na bango ba betaki temazana ba prendre ba boma ba to apese bango lo rolia te. Moi ça za PD. Aza PD mo na biso kaza PD na chepe na pesa za na PD on a PD na longo na pesa ba lesbiens za na bakse sina ki PD likolo. To kuta ina yo na stade na aéroport wa. Mingi balobi ningo telela bato onyo so baza awa est stade martyr eto. Mais na bien martyr on était le côté. Au moni martyr on a pas ton na bi mo comprendre what professeur à tous les musiciens ba ni succès depuis na 2002. Depuis l'orchestre, Yange Mawer Anson, Wata Osaka succès. Wata Nanuta Rata. On prend 1000 anges, des mots partout, autant pour la baffe les bêta. So, boy, Wata c'est quoi sa constance. Babi, Lelo, et ça samedi, le 17 décembre, par rapport à la gestion. Tu es Oyamba, professeur à tous les musiciens, mais le 25 décembre, on va comprendre. Biso Marti, au bout, on te met au Tini Kaka Marti. Au moni, jeune, wana bandel, wana. Ayembi, paradoxe, ça dit plein, moi, au Yemba. Nani pigeon? Yena commissaire libanki. Pardon? Jeune garçon la bandal. Yada pigeon te makoma libanki. Oui, au sali plein mais o yemba te manque de visibilité. Yemba pesa ba mise chance ba yemba ba o yemba te. Mais biso wata pesa tous les mise chance ba o yemba au mona ke bafle beta. Pour n'attendre mtu aboya wata siko ko sa conscience. Bato ba ko tuna ba est-ce que sécurité vraiment eko. Ya mabe makasi papa. Bato ba kufa te. Te biso mtu akufa te biso bato zo ba choc. Pardon? Biso mtu akufa te mais bazo ba choc. Parce que choc en français le plat militaire kaka en français. Film aussi batala ngo ya rambo. Film aussi batala ngo ya rambo akufa na pongi sambela. Na kanda makasi. Arrête. Adebayo elora sika pe yaki ndoki abali cheli baboti moyibi nongo ke ngandako. Bango tout ba fazer. Parce que tu te tues, tu as donné le wifi, ici c'est wifi de nuit. Adebayo par rapport à la gestion. Wa obo ya wata sika ki va na so.
balobi waneza wa eza Adebayor spectacle nini bobombeli bana mais na bien omoni nio kabota kabana matamula yemoko yani okuti mutana wesi mongo soin so somba po faut ça patient faut ça la doux faut ça la paix babenga ngona anglais bouki total la catch film aussi batalango ya kavu Adebayor lui c'est comme ça avec lui papa tout le monde non vraiment à mobiliser Stade Martyr wana vraiment bana bazelani. Ouais, pour na biso minga kolobeza te eloko to kosenga ba papa boya na ba kaye na ba bik pour memela bana na bino histoire parce que ko rater histoire oyo eza danger so rater ngo eza passe ba be rozano na mokili mais so rater événement oyo donc ça la net ozaki na mokili te faut ba bota o lisusu donc on a concert ote papa na bango na maman na bango ba lukele deuxième zemi ba bote sous pour la deuxième fois po na mokili déjà mission na est raté alors pigeon pour na pigeon bobanga te to kanga ki déjà pigeon pigeon na bi ke mokio me bi pigeon de to kanga ki to za na poche ngana na parler soki bozalaki na ngombe mabino na parler na sabino ngana na pigeon na kanga ki déjà eloko osala ezate et puis to mona ki pese le route alia ki aliaki ya yango boke bondela sele yo boke bondela sele yo annulé concert to bondela ka mutu te wata ko bondela te wata za la pulga cause notre totorino l'homme le plus compliqué du monde mutaleki na teti na mokili mobimba azate loso yo monike azate tika na yo wata ata ofingi ye okoluka ye okosenga ye pardon aluko na nini mbongo azana ngo boti azana ngo awasenga mafuta to nini donc pona stade wata rotsango bapina après to tsindiki yango pas histoire yango esili donc to beta suma solo stade te donc si wata beta ngo misuba luka ba 20 mai on s'en pas misuba luka ba terrain sosa misusu ba sala bango ba terrain basket ba no beta pona martyr tozo kata lisolo et to tsango bapina ya koto na malu mama ndenga omoni batu nyonso baza awa est-ce que oza sur stade wana eto eh papa ngama okutwa to tsango da epine to ya na ona maluku ya lo bezate to leka ba ona stade to tsango bapine to benda ngotina maluku to tinika to tinika ngonde na bapine toleka baone bele pesi pasi yaya mona opona bat nyonso ba Hollande biso mona ngai en direct toyebi ke toi na kati aéroport ya Njili masoleza tokos edi tout de contrôle en eloko aluka te tara tout de contrôle di mutu nyonso avoleka fo batala likolo toujours les combattants de Wata biso mna to a sentir edi avoleka na fo bandana par les combattants edi to cheda ba pine l'idée ande déjà azono mama lili dimi tango bimaka ba 14 to bande otindika stade ko bande aéroport Njili si nasuka ale to kangili sumoko kati o ezaka oza ba bureau kati nde ba bureau ya pembe na goga nde bazaka na kati balobi polo clair polo boy faut somba bakabeli bisote to sombi polo na biso to sombi na polo biso na $5 comprendre biso ba pesa so ba bio felete eza te ofane na ba mo bo sombi 4 midi ba pesa 5 balobi ya bino ko ya sombi de ba bien non ko ya sombi de ba bien ako somba ndanga biso mo to somba to ba na somba polo ya bino za yanko ite eh loko te biso to kaba biso to luka mbongo na biso po to somba on pas to comme ça leader na biso millionnaire ya biso eza ya ko somba on pas biso to vivre na Paris ya okaba exacte peut to za kala PDT to mi bali comprendre biso pena mi bali alors biso wata balobi so oza jeune faut za wata ne leader ba jeune wata ne kilelo ko ya sombi ba biya okabela biso eza nkoite biso okoti na ba station Total osombi biye na yo biso koyo sala teke osombi ko imoko ba pesi o dibiye non biso eza bongo te biso te osombi anja soki onja moko ba pesi o dibiye non biso eza ko somba wata aza leader ba jeune entourage wata ba jeune ya bien le roi no muni ba combattant boye bato ba kota lobo na poche ba sombi ba biye leader asola bien na 5e génération wazaka soute to tikala na yimo voilà liboma wata yeyo liboma wata olobini mpona bat nyonso ba Hollande biso liboma wata omoni bat nyonso ba yakwa beke mati basakana ki basakana liboma wata wata boma wata leader liboma wata wata boma ngai omoni bujo alegira mama na ngai dalinga wata koleka mama na ngai pardon dalinga wata koleka mama na ngai dalinga wata koleka nzambe
Après, Wata est ensemble, pas l'anga. Oh, papa. Oh, Wata est ensemble, l'anga nyonso. Wata liboso nzambe na sima. Nzambe na sima. Pas l'anga Wata est sugisaka. Au moment où tu as bêté musique, on a bêté marti. Batia makele la pamba nazala ki wana. Milangi ya pamba. Moi la tali. Oh benanga na moni abenga biso le DG ndenge moko bilangi ya pamba. Abenga na marti bilangi ya pamba. Na lembi libo oka benanga neza marti bukani marti tumbi. Bino ko ya sombi de ababiye na bino nyonso ha. Aka ba ofele. To sombi babiye na biso. To sombi babiye na biso. To sombi babiye na biso moko. Concert ya ofele tia. Ya mbongo. Papa 2500 billets. $900. Président Ngabima, liboma wata bia ya mbaye. Voilà toute la population. Balobi Baspiritas baza vraiment mobilisé. Kalamingi te gogana abima maître supérieur. Vous allez toujours brancher na Franco TV eza chaîne na bino. Vous abonner quand ndenge ezalaka. Au partager lien au pesi bande remercier ça la bien. Balobi Baspiritas baza vraiment mobilisé bino à lolo. Eza koyinda na stade Martyrs. Eza koyinda na aéroport à Kinshasa international d'Enjili Balobi. Bino nyonso vous allez mobiliser. Star Gogan héritier wa moto na thème de tous les temps. Tokobuka stade wana mabe. Tokotango bapine totango la tango stade wana. Bosa la biso le 25 tokotango bapine tokotindi kango tina 24. Balobi ya bino nkoya sombi babiye nyonso. Eza ya ofele. Okena wenza moni bakabola ba mama onga. Tokena wenza bitabe moni ba mama bazoteka safu bazope ba babiye. Bito to somba ka Baspiritas to bimisa mbongo to somba. Baspiritas balobi bra Congo nkoi e sombi de babiye nyonso. Oh kesa ba boss, okesa ba ya taka ba player yo mona. Nengo mona yo moko zo mona. Oh Wata Gogal moto na tembe. To bisa bango en demi-finale. En demi-finale. Ya ndenge bota ila public yo bazawa. Est-ce que stade Martyrs est Papa zo image de talate. Weza avant coup, même c'est bango ya premier soin. Qui change lelo e comme molili. Qui change lelo to buka moni yo to buka ngo. Stade Martyrs wana ba bongama déjà zela te papa moi Stade Martyrs wana ba bongala ba sport nango parce que le 25 décembre ya maka mususu ngam na sibira moni ba pina wa ye nango to tini tango lelo to tini ka sana ti nanga mukuna histoire est vidée tozo bana rocha wa po ba pine to cha wa ba pine to kenango. Merci beaucoup. Mbote papa na ngai qui met en l'aise tranquille to kuti bino na aéroport wa to moni mo mali les a Malili aéroport etondi boye batu na babara bamela ba champagne obeta masolo Malili na kati ya aéroport ndenge eza boye ntala ba aéroport njiti na kati batu libanda batu na balabala batu na chango baozila biso ngaba lemba parci par là presque mon mbeta zato toke na bino ti parler bo sentiment mo mongo ekendele na ba Stade Martyrs oyo bomoni vraiment ce stade on a boton sango stade etondi pourtant aéroport njiti na bouki on a déplacé bon Stade Martyrs c'est que na ke ko kombola na keko kombola na biso histoire on a le 25 décembre na kati Stade Martyrs na biso ebeta ma sousti histoire na ebeta ma sousti na par rapport à nini ba beti bandule ba beta bandule à part ba vient na biso ba 20 ba beta bandule pe ba héritier pe bazara na kati ba makamwa ba 20 ba beta bandule ezaki na époque na bango vous comprenez ba venir so ba tirer ba beta mais ba jeune o ya génération siko ya biso be héritier watanabe na biso elo on osala na esala te basali nini stade etondaki bayaki na banganga bayeko boma bana batu na stade oui bayaki na banganga bayeko loka babomi bana batu na kata stade bayeko tondisa stade te bayeko sani bayaki pona basali likita na bango bayoko na banganga na bandoki na bango banani ba sorcier na bango bavana na bango na ba famille na bango po baluka makila batu yako beta ndule te ndule ni beta makuna so yokana te musique ebetana te ba musicien ba yemba te aye achika makelele atemi atomboli micro soki nini wana po aller obeta disolo wana wanza ki concert te mais to yaki awa baninga ba yaki atomonaki mbula mais to babino mbula ezate okangi mbula obiendeni kambula makama mabeti mbula wana on a ebisio mbula o bango babeta kiana ezaki mbula makama mabe o wana mususu abeti mbula wana auteki prison abana na kaza ba prison kuna anyoka masema mama be a violer bana na ndenga ba mikili kuna ale azu problème on bo ale a cotiser prison tango yaki ça oh uteki prison wa zaki na prison na France wana soki na Belgique garçon na mukusi wana beta so wana oh auti prison yebani garçon na moko na kotanga communauté pona ebeti atanga komona ngate
Yesa les gars ne michata kombo Arnaud ba bien héritier Watanabe. Atanga ngote bongo atanga komone point nini. Abana bonga sama ba prisonnier zonga na prison bete ba prisonnier ndule. Ngana bete musique bato baza libanda. Balobi ba golwa na ba wario pe ba yo tchabino point. Banani? Ba golwa na ba. Est-ce ba golwa baza? Tabi la mane c'est ça. Ba wario soki ba wa nini? Ba wa fuku. O bala timiste. O pena ba spiritan ba. Tomoni présence à Manike awa. Tomoni présence à Manike azana. On a PD. Pardon? On a PD. On a pédé au 2023 mois Luka moi tellement za nzala 2 jours ndo na bango ba beta ki tellement ze ba prendre ba boma ba to apese bango lo oliate moi ça za pédé aza pédé mo na biso za pédé na chepe na pesa za pe na pédé on a pédé na longo na pesa ba les libyen za na ba c'est qui pédé likolo na mais ba yo tchabino poids quand même poids biso poids biso mo de poids héritier Watanabe mwana ntuka ya Kishasa o mobimba we ranson de yakota makambo na biso tika tozo nkodia tozo makambo ato chino poité tous en Kodia. D'où les wana est mystique et tombé dans journée 21 à Botami anniversaire à Jésus-Christ et fait un monde entier et puis moi tu vas contrôler ce qu'on m'a rembabongo. Il y a moi un déboqué balobi bo c'est le pardon c'est le atiki à osation. Abeta c'est le o nga kutunga yo na kolina na tovani na quartier mon na ko signer pardon te combien parce que héritier a signé pardon. C'est le scam azanan. C'est le biso ko signer pardon. Ko signer pardon pour tout le monde. Aya ki kombuye mbuya betandu le ma ganga ba pa betana biso lelo. Ezaki le 25 annulé concert. Acha libayati ta so bat baroya. Akuta na deux personnes maman bango na kata stade na nda comprendre. Alors là par ya sustia. Alors la msamba ba kufa na famille onde ba betandu le. Ba kuta ndule na. Nga pena ndule na biso ke eza ya mystique ya ndinga osakalante. Na sombi nanu. Na biso na sombi 7 pinaires. Cric. Clé de roue. Quand on est au long, à l'élo, à l'aéroport en Gilles, donc il y a le 25 le 26 na tongo na baya maman te zuango te déplacer ngo alors on va voir Lukasu makamba beta concert abinenga on dit que tali moko biso lo bara yo mo tala to yaki on arrivé à faire ego là to mona ki auto ko mona yo mo ndenge o moni pena bat mobilisation eza awa on a yo est-ce que stade wana voton là stade na sans polémique parce que ba acoustique o e kanga mi mo na bita la population eza awa pona yo moko na bien il faut y banang héritier Watanabe akina na ozeli te il faut tala no parcours mutu akina na ozeli te Paris sans bisque na sala succès ou les gars ba collègue na inos voilà ba longwe kuna ba est on a martyr d'ensemble avec le roi de la forêt a fois pas ba collègue na inos vous comprendre siko eza liga mona biso moko so tali ba disque tali ba solo foko tali ba disque to kana biso tali ba solo ça dit eza liga muya eza liga ba mutu asala déjà makambo azana loko zo egola ti voilà a uti dans une école de formation na wenge ya ba stade ya ba makambo ebele asko eza makambo na moko donc rien à dire jeza kitoko obiki na ye kuna pona comme un problème niveau embouteillage eza kuna so bimi libanda na ntane ba to tona embouteillage zo la ça déjà embouteillage de ba to bazoya na mo bina ba banderole donc vraiment ba to baza motivé stade wana quand ndenge mo lobaki to ko tiango ba pine de ko tindinga mo erutam merci beaucoup satellite dans un minute belete parce que on va comme sur un événement l'invité message aux amis na beaucoup dans la satellite et puis na bato tout bazana ko soya concert ya Wata o déjà le 25 décembre o déjà dans le bara dimanche ya semaine au côté déjà la stade de Martyrs pour bani ouais na ben sika ba fan nyonso surtout ba spiritas ba wenge men nyonso parce que biso to la majoritaire wenge za tona wenge oza gamba tona voilà ça liga mutege ya maison mère wa bese betali bina gamba tona wenge ba fan papa chéri ba roya ba fan ya maison mère ba roya ba fan ya vie na biso selebu ba roya ba fan la vie na biso tata ba roya so to komo kita ba golo pe ba roya ba sa pe déjà na moni bango pe belé ba spiritas déjà ba belé ba rosala donc na bengisika ba tozala wana tozomelo Wata pour comprendre ça on va bien pour comprendre qu'il y a un peu musical na kosete sa vérité na lingi samba monene pe sengo mesamo la ya puto semo lili baleza mozina la jene lunga kaselo como kote koki akabalanga la ya acoustique eza déjà wana voilà so so mona to garuka na moi bo eza blague te ya bamba goga voilà donc mona
le 29 octobre bakufaki assurance nini bozo assurer ba parents au bobenga batinda bana bango na stade Martyr le 25 décembre. Ouais, quant à moi d'abord, avec tous les respects, mon général Sylvano Kassongo pour la sécurité assurée au Tchélébiso pour le concert le 25 décembre. Moi personnellement, na bangila la poule Kozano statut to été mbete na bangila été parce que na ebi o azali. So so força te pas aliment préféré na ba fête, ba qualité na ndeza appui na ye. Yango ba préférence so jamais na fête tabola minkoba, so so ezanga ate. Héritier watana baza so musique congolais, héritier watana baza messi les chanteurs. Ya za mwana suka ba winga, za idole ya ba winga. Papa mbatanga kufaka lwaka premier kologoya. Bon mona mwana ya osala mwambo nga na linga na sala premier kolo, c'est lui héritier watambe la poule Kozano Nostra. Pona nga moi ba jeune congolais tous ala ban to lingana to simbana to sungana to salisana. Héritier watana baza na concurrente. Bref, il y a qui paraté, à zapper la polémique na mututé, mais à bête la musique comme il faut. Jamais la musique à Ouattatoka, chéri Pessanga bis, Liangambanga, non. Il y a le babablo, mon bossé, papa, maman, qui va dire oui, c'est un message où ils ont sans savoir couple, ils ont bondi Samtalinga, comme un clown, comme un sous clown, c'est grâce à Héritier Watanabe, la poulga. Pour l'assurance à sécurité, on répond à ça. Bon, pour l'assurance à sécurité, on a lobby déjà, grâce avec tous les respects que je vous donne, mon général Sylvano Kassongo, chef de la ville à Kinshasa, sécurité assurée, service spécial. En air makambutu ezawana ezateke net nyonso ezawana croix rouge nyonso ezawana ndeti nga ile 29 kende kona biso nani tantine Fanny na kende concert na kanse peut-être na yo kabanzembo na lingaka pane mwa kala mais nazala destiné ebaki na ngati soki na ebe na lingena ki concert on était tondaki bato bazaki plein ba répondaki vraiment na non faut pas être ingrat dans la vie lui aussi c'était jeune congolais atondi stade des Martyrs toboité mais la bonne musique tu sais nous les congolais tolinga la bonne musique héritier watana basana idéologie à Weranson au moins population congolaise tant ba mona okala tant okuté na bango fosola na population boni bino boni santé ndenge nini bolingi nini moyen ma seule raison nini longue vie ozomona ba niveau so avec héritier watana bela poule gato yo kabanze mona sans plus au banda depuis na maison mère akena na biso ti to comment manger na ba longue vie bébé tabota na famille pauvre jamais qu'elle la libéré o ka message lier na pesaka yango wana mopa et loro bato bazotuna est-ce que stade Martyr wana vraiment ekotonda jo wana na loba ndeko na ngai mopandisango ya mboka oyo yokanga héritier watana biso atondi stade nga na koma PD taka na bota bébé na nga Berino mais na koma PD pour na wata so atondi stade kanga imagine non elongi na ngai soki wata atondi stade nga na koma PD la poule Kozano Nostra mon leader avec tous les respects soki stade Martyr toni jour wana te okoma PD wana bandeko nyonso ba olanda biso bokanga message eza défi au lancer est-ce que jour wana vraiment tout le monde a spectacle nini bobombeli bana ndeko na ngai biso tozala na concert ya Fikine awa concert ya Fikine banda mambo ba Fikine banda makambo ba Fikine banda na ignorer papa chéri te le roi de la forêt te mais banda mambo ba Fikine banda les seuls misabeta concert na Fikine akota likolo mbali bosoko nga muno na ndo muno na Michael Jackson ba Bob Marley mais lo na moni Richie watana ba ko mosala mambo na c'est jeune à féliciter tout betila ta maboko isa bien ko ba spiritas to betela wata maboko tomoni bagolwa balobi bagolwa pe baye kotia bino maboko bagolwa baza awa bawario pe baza awa est-ce que ça vrai non ba wario bazali bagolwa pe bazali bango tout bayeka ko soutenir jeune congolais Richie watana bazalo kwa Jésus Christ la musique congolais en plus ta la date jour na biso concert ezobeta le 25 en plus mbotama Yesu mbotama le roi de la foi Igwe muta pese Richie makambu chako magogan muto ya tembelelo c'est que makambu za nango bien no bangela kututi nazo bangela te président Vital Kamerhe le pacificateur kozala Daniel Masao Gomena gomye pa zala maboko bangi tentendai venanga giga ya palais na ebi bana lemba tu bozala wana na leli kaka les grands journalistes sont pendant sango basi porte yango to soutenir les amis de Jerry Spire ndeti nga personnellement na kaka la caotte kabika na ka vocal venanga Jerry Spire merci beaucoup please longue vie bébé tabota na famille pauvre devoir à domicile s'il faut lancer un message na batu nyonso ba Hollande biso ouais ko lancer message ça ka bande ko ngai ebele ba uti ba communiquer kili mitu kezali bozonga bien mais ya mutu ya to singa ka désordre pour Richie watana be ya linga désordre te to ya to soutenir wata les 25 10h juste ouverture à stade des Martyrs to ya wana mato soutenir leader à part ça le ko lobe te to 600 concert à les 25 après on a ndé to pesa programme ba voyage mususu merci kaka les grands journalistes m'pandisa merci beaucoup